Ma Mission TV, le miroir du monde. Tokokoba kobunda. Comme on a biso boyete, tozali ba guerrier. Pe to bunda ka de shuwaka te. Bien que totiaka makelele te ezanga tina po tolinga kokota la babuzo bate. Bitumba to ko sala ezali bitumba na biso te. Ezali bitumba ya peuple congolais. Neti na mikolo makambo salite za ko sala. Ba ke kozwa quelques associations oyo ya mboka moi bazana bango kuta association moi batu moko boy babima na kombo ya ba jeune citoyen o bazolo bake mwana mboka modeste baati likwebo ako corrompe bango po baleka koloba na kombo mais koka musangai est-ce que boyebi ke mwana mboka modeste baati likwebo azali fruit ya société civile biso nyonso ba leader oyo ya FDC to uti na kati ya société civile tozwa kinde décision ya ko créer parti pour que de ça la politique active il y a bonne gouvernance tozwa ki donc dès que tozali ba leader ya ba association minene ya ba plateforme minene na ko pesa exemple na biso kuna na Nchangu na kati ya FDC Nchangu tozali na structure mobimba oyo etali makambo ba association na ba ONG tozali na plus de 700 plateformes oyo ezali ba association plus de 3000 associations oyo ezali na kati ya Nchangu seulement. Soki tolingi ba association po eloba po na compte ya mwana mboka sénateur modeste baati lukwebo na structure ya parti na biso prouver na ministère de l'intérieur prouver na niveau ya hôtel reconnu na kati na biso parmi ba membres toza même na ba association donc ino luka ba association musalani mais toyebi ke soki mwa kokoso ezali toza na moto moko azali garant de la nation ya azali alibitre ya ba libitre wana non ezali mwana ya mboka le président de la république eli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye mutu azali alibitre balibitre ye azali garant de la nation yango moni tangu bana bazali kobunda to incompréhension za papa mutu ayaka kokata lokola ye alobaki ke na époque na ye tokozala un état des droits des peuples d'abord plus de 1 million oyo bavotaki baeli ya FDC plus de 5 millions membres au bazaka ya FDC baza peuple congolais au ba pesa ki makanisi na bango na nzela ya mwana mboka modeste baati lukwebo balobaki toza la majorité parlementaire parti au ba kopesa biso ba le gouvernement et ko permettre biso to la kisabokasi na biso to kokisa vision o ya ba to contribuer na réussite ya mwana mboka Félix Tshisekedi le président de la République et longo na premier ministre oyo po mamweta mbola malamu biso na kati ya FDC ale tozali ba optimiste kisoki ezalaka te tolobi boye tokozala na kati ya gouvernement po tozala majorité parlementaire pour accompagner le président Félix pour a réussi programme na ye pour parmi les éléments ko réussi programme une partie biso pe tozala ngo na kati quel que soit le problème mutako iko bossa na teke mwana mboka modeste baati lukwebo partout à l'écart atika bilemo ba bon témoignage pe ba misuku ba regretter ba seka kasa nini azong dozui attenance to comme la président sorta na président entra mais faut to senti ba bilemo ya président entra to senti pe implice ya président entra yango mwana mboka Félix Tshisekedi le président de la République aza ko sala tout gouvernement oyo ko bima et répondre la battante ya nini ya population yango zo mona ezui ngonga molai so ba pesi batu oyo ya monike et comme ça que makambo etambola bien te aoza na courage koloba non na boyi dernièrement bo uti koyoka awa bik rouge ya mwana mboka Félix Tshisekedi sal musala réellement bik rouge sal musala mwana mboka modeste baati lukwebo le sénateur ezali mbala liboso te aloba non na kati ya FCC to na majorité présidentielle kala na likambo amoni eza l'intérêt ya mboka te azali parmi l'unique personne abane kozwa courage na président sortant ya koyebisa ye non na likambo pour l'intérêt ya population na esprit wana yango ba dusu ba profitaka ba diaboliser mais tozali na makanisi ya kitoko ba projet kitoko à accompagner le président Félix yango eloka suka to kosenga na le président Félix Tshisekedi ndenge papa alobaki le peuple d'abord ndenge mo azolo ba état de droit ayeba ke FDC est allié o ezali reconnu officiellement au vu au sud de tout le monde par rapport à Mibeko ezali ya mwana mboka modeste sénateur baati na minute oyo tina kokeba gauche droite toza na kati ya majorité parlementaire eloko moko ezali impossible te mais oyo basalaki ya FCC cash ezali absoluté tout ce qui est relatif pour l'intérêt ya peuple congolais aluka gouvernement oyo kobima d'abord tant eza kobima ezala etsa batu nyonso ensemble unité ezala pop kimia ezala pour ce que bimi gouvernement oyo ezala kimia te moye simba ezate faut linga gouvernement ekobima ezala gouvernement ya kimia na kimia na fo FDC ali ezala na kati
wana place tokoyeba ke mwana mboka Félix Tshisekedi quelles que soient les conditions bato bazotia tembe kaza président de la République te tomona ke yende mutazo diriger mboka. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence. Merci na bandeko tout vraiment. Bozozo atteint Kolanda biso partout dans le monde, na niveau Europe, Amérique, Afrique, Asie même Océanie. Bandeko na biso tout boza na niveau libanda vraiment bosutenaka mboka na biso na ba mabondeli partout po ekende vraiment liboso nde tolobara toujours. Alors lelo tozongi lisusu na monsieur Papi Boindombe vraiment azali cadre na AFDC, azali président ya Tchangu Mobimba vraiment azo s'occuper na niveau ya Tchangu na parti AFDC ya mwana mboka Bahati Lukwebo. Lelo vraiment tozwe lisusu po to solola biso mo toyebi ke mboka na biso so lalio la muki ba actualité ndenge ebotamaka chaque fois. Alors nasir bandeko tout vraiment bazana mboka na biso bamona ki ndenge président Félix Tshisekedi abimaki comme président de la République batu bande kozela batu pe balobi tozo liate misale ezate ba passe ezo continuer toujours. Alors balobaki tozela gouvernement ebima bongo ba passe ya ba congolais ekosila. Alors lelo vraiment déjà gouvernement eza kolinga ebima potomona déjà organisation il y a des AFCC et puis na cash basangana ki pour na kobimisa ba ministre comme gouvernement et salama. Alors tozana bande on a biso ya AFDC torosola lelo vraiment pour totalisa vraiment motindo ni ton gouvernement kobima. Est-ce que mboka na biso ekokende ndenge nini? Est-ce que bango pe na gouvernement oyo bazana kati au point déjà kalaté makamunyo so ezali déjà kosila ensemble na ba continuer sur mboka mbote mona mboka Papi Boindom mbote mingi ndeko journaliste. Alors lelo tozano lisusu a kombo mesano na si na nos na ngai na lobby belé pour na ko clairci batu déjà ba ebake boza parti moko oyo vraiment boza na ba député ebelé boza na batu ebelé na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo batu tout ba ebake bino bozaki na FCC mais lelo boza libanda ya FCC. Alors opesa biso na moi lombangu boni santé ya parti boni mwana mboka Bahati santé ya parti eza malamu koleka esengeli koyeba na ngonga oyo tozali kotambola etanke AFDC et allié po tokendaki na maponami na ba élection tokendaki na statut oyo ya regroupement ya AFDC et allié oyo ezali kokambama pa ya mwana mboka l'initiateur le président l'autorité morale le sénateur Modeste Bahati Lukwebo na koyebisa yo na moment oyo regroupement ezali très bien. Ezo le kalamalam bokomona ke na République démocratique du Congo AFDC est allié na ba province nyonso okomona eza kotambola malam d'ailleurs boza komona ba réaction ya partout o ezali kotambola na niveau ya République démocratique du Congo plus loin na Afrique pe na mokili mobimba boza komona penza ke makambo ya AFDC allié eza kotambola malam. Alors mwana mboka Papi Boinombe lelo oyo AFDC bo s'occuper na maram na bino mwana mboka Bahati aza côté donc aza sika moko na FCCT. Alors torobeta vraiment moi li solo muke par rapport ya gouvernement na biso tomoni kalaté il faut ebima déjà ba ministre il faut bazana kati ya ba parti différents ba parti. Est-ce que mwana mboka Bahati Lukwebo ensemble na parti AFDC na gouvernement oyo ekozala ndenge nini? Na koyebisa yo polele na système ya démocratie au doza longo na Congo premier ministre autaka na majorité parlementaire wana esengeli oyeba ke tangu FCC na cash basangana ki pona koloba ke doza na majorité parlementaire AFDC et allié azalaki na kati bongo na bandeko ya FCC tangu baradia ki pe ba lungoli ndeko Modeste Bahati Lukwebo on a kati ya FCC ou azaki une personne morale ou ayaki ko représenter AFDC et allié ayaki comme une personne physique nangonga wana biso dozwa ki acte ya kolungwa na biso to déclarer ki solennellement que do komi autonome na autonomie na biso pe do lobaki polele na bana ya mboka que biso dozali na kati ya majorité parlementaire ou ezali na kati ya pouvoir po to kenda ki na ba élection na compte ya majorité autolobaki ke parlementaire de Rosala pour na pouvoir bongo na sima lokola pouvoir epesama ki na ndeko Félix
na kati ya combat odo salaki pe to yokanaki biso nyonso na kati ya majorité parlementaire to lobaki quel que soit problème ezali na niveau ya FCC biso za na kati ya majorité parlementaire parce que majorité parlementaire ba yebaka ngo à partir ya parlement ba yebaka ngo te na ba plateforme ndenge na lobaka tout moment ke ba plateforme to za na yango ezala FCC ezala balamuka ezala ba cash ezala personnalité juridique te ezala masolo ya politique bongo biso na kati ya masolo wana to biso na kati ya majorité parlementaire yango bomona ki mwana mboka le sénateur Modeste Bahati Lukwebo akutana ki na premier ministre atambola ki na institution ya mboka pona ko représenter biso na mandat auto pesa ki a solo la ki pe azali ko sala makambo ndenge esengeli a présenter ki ba liste a sala ki makamunyo surtout esengela ki mais doyebi ke soki mwa kokoso ezali tozala moto moko azali garant de la nation ya azali alibitre ya balibitre wana nani ezali mwana ya mboka le président de la République eli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye mutu azali alibitre balibitre ye azali garant de la nation yango moni tangu bana bazali ko bunda to incompréhension za papa mutu ya karokat lokola ye alobaki ke na époque na ye tokozala état des droits des peuples d'abord plus de 1 million oyo ba voter ki ba eli ya AFDC plus de 5 millions membres au bazaka ya AFDC baza peuple congolais au ba pesa ki makanisi na bango na nzela ya mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo balobaki toza la majorité parlementaire parti au ba kopesa biso ba le gouvernement et ko permettre biso to la kisabokasi na biso to ko kisa vision o ya ba to contribuer na réussite ya mwana mboka Félix Tshisekedi le président de la République et longo na premier ministre oyo pour mamweta mbola malamu pour na kati ya FDCA ezala ba qualité mais makambo manso makoleka na nzela ya sénateur mwana mboka l'initiateur le président l'autorité morale ya FDC statutaire oyo yebani na ministère de l'intérieur na mibeko na journal officiel moi makambo lekana ki wana eza bitumba ya politique balingai ko sala même makambo ko ya salité yango moni esimba kité naza ko profiter mokola leona yebisa yo ozomona labo oyo wana ya makambo ya salité oyo ko ikoleka na mboka na salité ndenge ninga na lingi oclairci batu pourtant ozolo ba salité batu ba ebike o Bahati azaki ensemble na Joseph Kabila mais le lot temps mususu ozolo ba ke bozana mutu moko ko kata makambo za président Félix Tshisekedi mais soto mona président Félix Tshisekedi a parti à côté à cash mais tout le monde a déjà cash na FCC bazali ensemble bazo sola chaque fois na ebité siko tombino bozo bimisa président Félix aza mutalibo so ko kata makamu mais koto cash na FCC baza déjà bomoko na ebité soki ekozala ndenge nini na koyebisa yo ezala FCC ezala cash FDC est allé aza na problème na moto moko te faut pas confondre te ba structure na bato même la kati ya FCC le sénateur mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo aza na problème na FCC te mais zali na bato mususu baza na kati ya FCC o bazali na entourage ya autorité morale ya FCC le président sortant bango nde bato baza koluka ko créer ba problème so tozo benga makambo ya salité nde connaître yo zabo o sali eloko te mais bato mo bafandi quelque part balingi boule bakie ko kosela yo makambo ba former ba image ba comité na niveau ya kosala mikanda ba imiter signature na yo na cacher na yo pona koluka ko komaka pona ko nuire yo est-ce que yo les makambo ya propre bomona kikala mingi te na top Congo na nzela ya bino ya bilili mwana mboka le sénateur Modeste Bahati Lukwebo ayeki ko dénoncer ba aventure makambo baza ko sala na kombo na ye mais le kola zali moto monene la kati ya politique azozwa temps ya kolandela makambo neti na mikolo makambo ya salité za ko sala ba ko zwa quelque association oyo ya mboka moi bazana bongo kuta association moi batu moko boy babima na kombo ya ba jeune citoyen o bazolo bake mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo ako corrompe bango po baleka ko loba na kombo mais ko ka musangai est-ce que boyebi ke mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo azali fruit ya société civile biso nyonso ba leader oyo ya FDC to uti na kati ya société civile tozwa kinde décision ya ko créer parti pour que de ça la politique active il y a bonne gouvernance tozwa ki donc dès que tozali ba leader ya ba association minene ya ba plateforme minene na ko pesa exemple na biso kuna na Nchangu na kati ya FDC Nchangu tozali na structure mobimba oyo etali makambo ba association ba ONG tozali na plus de 700 plateformes oyo ezali ba association plus de 3000 associations oyo ezali na kati ya Nchangu seulement soki tolingi ba association po eloba
pour na compte ya mwana mboka sénateur Modeste Bahati Lukwebo na structure ya parti na biso prouver le ministère de l'Intérieur prouver na niveau ya hôtel reconnu na kati na biso parmi ba membres toza même na ba association donc ina luka ba association musalani toko ko benga ba association basangani ngamoko na zo bisa yo boye nazali coordonnateur munene avant na kota na kati ya politique ya plateforme munene o ba bengi Sosiko Proim ezali na plus de 2000 associations ceux qui dolingi ba association eloba pour na mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo le sénateur toza na ba association bele ba ko bima ba ko ba sope ba sala marche nana ngwa bosani ke ba mbula na ba mbula le sénateur Modeste Bahati Lukwebo azalaki leader munene ya société civile na mboka na biso auti wapi bongo pona lelo po ba association loba faut que le corrompre mais lelo siko bolobi bo sola de na premier ministre mais surtout tali premier ministre Emoko azana kati ya FCC donc pour azwa décision il faut e utata msunde toyebi et pas ya autorité morale ya FCC alors on a évité ce qui ekozala ndenge ni tomba misa gouvernement que AFDC bozana kati te ekozala sko ndenge ni est-ce que AFDC bozana communication na bandeko ya FCC to éviter na lingi oya no lananu batutu ba hotelo po batebele na poto ba bia et comme non ba distraction tozana nzala tozana ba pasi hôpital les até misel les até mais ba politicien biso ba distraire biso ya on a lingi au clairci ba tout moi différent et ça entre FCC na FCC AFDC na FCC nazo yebisa yo clair l'air ba radia qui to ba exclu moi na mboka le sénateur Modeste Bahati Lukwebo comme une personne morale il y a AFDC allié et ça qui au vie au-dessus de tout le monde. Tant que tu qui acte, il y a autonomie dans biso et ça qui au vie et au-dessus de tout le monde. Mais tu déclare qui peut au vie et au-dessus de tout le monde que tu as la carte majorité parlementaire. Donc ma camoile les ali clair. Pour la majorité parlementaire ba yebarango à partir Assemblée nationale. Est-ce que AFDC est allié dans l'Assemblée nationale? Azali na baeli ou toté, azana baeli. Et puis pour la cause de la carte majorité parlementaire, et c'est que Bino Mokobo déclarer position na Bino. Est-ce que tu déclares qui tu as la majorité parlementaire, oui ou non? Oui, tu déclares que tu as la majorité parlementaire. Mais comme c'est clair, Premier ministre Wana, Oyabimaki Wana, Abimaki Nakati, il y a majorité parlementaire, Oyabimaki Nakati, il y a FCC Nakash, au moment où Biso Dozala qui nano ensemble. Premier ministre Wana Abimaki. Tant que Premier ministre Abimi, Azali sous bien, il y a FCCT, il y a Kachité, a commis pour la République. À ce moment-là, à Rosala Moussala pour la République, c'est l'homme Mibeko Yamboka. Mibeko Yamboka na biso et lobby que Premier ministre a route à la majorité parlementaire. Oh, biso de déclarer il peut doza na kati. Makambo ezali clair. Yango moni na sens wana mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo akendaki kokutana na Premier ministre pe bayambaki pour la compte ya majorité. Et bon lelo ceux qui bobimité mutu moko bimi na poste te comme ministre na AFDC na ebité et rozande ngeni. Ndeko biso tozali ba optimiste, toi ba pessimiste te. Biso ba soki existera te. Boyebi ke mwana mboka Modeste Bahati. Mama mboka wezara ba soki ya to kanisa ki soki Martin Fayulu Robima, soki lelo pe to moni pe président Félix Abimi, batumsu ba soki donc yango moni mboka na biso ya mboka mo ba tension ba soki. Yango moni soki wana to continuer toujours. Nazo koyebisa yo, il faut biso ba congolais to koma na dimension ya kolungwa na ba soki. Po bloc pe bo mboka na biso na ba soki. Il faut to sala likambo pepe alingi yango esalami. Likambo pepe alingi esalami. Pepe aponi mutu yango esalami. Faut to sala ba effort wana. Ba effort wana ezate to zelango après ce qui 30 te. Faut to bandeki yango bandakala. Démocratie na biso place to wuti na place to kende to za ko progresser. Est-ce que kala yo ko iko tele maboye olo ba makambo etali président de la République to makambo etali mboka ezala kité. Mais bezali ba effort o do sali yango makambo ke liboso na espoir wana biso na kati ya AFDC ale tozali ba optimiste ki soki ezala kate to lobi boye to kozala na kati ya gouvernement pour tozala majorité parlementaire pour accompagner le président Félix pour arrêter programme nae pour parmi les éléments ko récit programme une partie biso pe tozala ngona kati quel que soit le problème mutako iko bossa na tike mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo partout à l'écart atika bilemo ba bon témoignage pe ba misuku ba regretter ba sega kasa nini azong na tel segi mulu na mikole utai kolekala apesi biso nyonso formation wana bitumba ya zoko bunda eza pona yemo te eza pona batu nyonso lelo ndeko tozo bunda bitumba oyo soki ngai na komi ministre to na komi mandataire na sel musala na ndenge esengeli na vision oye alakisaki biso mabe ezali wapi ba place tout biso dozali bato bazo tika ba témoignage bazo senti que non
toza batuza na kati ya une très bonne école o ezali ya Modeste Bahati Lukwebo yango wana tokokoba kobunda komo na biso boyete tozali ba guerrier pe to bunda ka to eshuwaka te bien que totiaka makelele te ezanga tina po tolinga kokota na babuzo bate bitumba to ko sala ezali bitumba na biso te ezali bitumba ya peuple congolais. Alors lelo vraiment alingi otalisa batutu ba Hollanda yo ensemble na Moïse Kin o azana sima ya caméra. Alors ndenge moni lelo président Félix aza président ya mboka na biso République démocratique du Congo. D'après yo bino tout bozaki na FCC au beau travail qui ensemble na Joseph Kabila na habité évolution ndenge ozomona vision mboka na biso zokende. Est-ce que mboka na biso vraiment ekosepelisa ba kosepelisa surtout peuple o azena mboka na biso makambo belé eko changer? Est-ce que misale ekozala? Est-ce que kolia batu hôpital ekozala vraiment très bien na temps où il y a président Félix Tshisekedi? Po yo zaki na FCC les lobos comme na parti na bino na ebité ceux qui occupent ça et anonyme pour yo ba stratégie ya FCC oyebi yango malamu oyebi président ni na bima solo président ni pas bima lukutande to yo kaka les lobos ça part ngala lingi au clairci vraiment batu tout balanda yo ndeko na koyebisa yo dans FCC ezaki plateforme électorale oye salamaki uniquement pour ba bimisa président de la République na époque wana ezalaki camarade Chadar oyo azwate et constitutionnellement et pas nabiso muto azui na kati ya constitution de la République ba yebaki c'est moi namboka Félix Antoine Tshisekedi le président de la République wana déjà makambo wana déjà et là parce que mibeko sanini et kati mais na minute oyo ce que ozomona gouvernement oyo zwa ngonga molai balobi oyo ekepa président de la République oyo ezongi eza pona ba sentiment te bazoluka basala gouvernement oyo tanga kokota en place peuple congolais a se retrouvé. Même dans l'immédiat en 100%, mais espoir ezala au fur et à mesure pour Congo sanini et kende liboso. Tozu alternance. Alternance, to comme la présidence sorta, la président entra. Mais faut to sentir babilembo ya président entra. To sentir peu implice ya président entra. Yango mona mboka Félix Tshisekedi le président de la République, aza ko sala tout gouvernement oyo ko bima et répondre la battante ya nini ya population. Yango zo mona ezu ngonga molai. So ba pesi batu oyo monike et comme ça que makambo etambola bien te aoza na courage aloba non na boyi dernièrement bouti koyoka awa bic rouge ya mwana mboka Félix Tshisekedi sal musala réellement bic rouge sala musala ni ngani o classique batu ba lisusu bic rouge ya mwana mboka Félix Tshisekedi esalaki musala abomaki bakombo oyo ya monaki ke eko batu wana na ndenge basi basali eko répondre na attente ya population te to population akosepela te amona bango po déjà si a expérimenter bango so iba ko changer ba fanda nanu bazela tout musu pona to ki pe ba mende bazozonga to ki batebele akala bazozonga ba okoma ba ministre na mboka oyo ndeko na mboka na biso ba rimende mutekendaka mbango dozela mwana ngo abotama bongo mwana ngo tanga kobotama bongo yeba yeso kazaki simbi to azana forme nini dozela mwana po ya koloba loba na yote so basoki te kala mingi ko quelles que soient les conditions mwana wana kobotama o babengi gouvernement ya mandat ya président Félix Tshisekedi akobota bientôt akobota quelles que soient les conditions abotama batu bazozela misala batu bazozela marambo belé surtout ba école ne balobaki ano il faut bana batango fele c'est comme c'est commis na ngope ya lukuta mais tozozela lokola balobaki vraiment na si nzamba kosunga mboka oyo e kokende liboso po mutu nyonso azana souci ya mboka na biso na si tangu olongwaki bobenda ki mupanzi bomona pe population de ba soutenir bino ba Hollanda bino bo apesa bino ba conseil po bozana vraiment na ida bien pour bokende liboso. En tout cas, moi message muki asuka Europe ça pona bandeko tout Hollanda biso partout dans le monde ba oba ondi mabino na ba oba ondi mabino te. Message asuka na koyebisa bino mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo le sénateur. Ezali mbala liboso te aloba non na kati ya FCC to na majorité présidentielle à Kala na likambo amoni eza l'intérêt ya mboka te. Azali parmi balinique personne abane kozwa courage na président sortant ya koyebisa ye non na likambo pour l'intérêt ya population na esprit wana yango ba dusu ba profitaka ba diaboliser mais tozali na makanisi ya kitoko ba projet kitoko accompagner le président Félix yango eloka suka to kosenga na le président Félix Tshisekedi ndenge papa alobaki le peuple d'abord ndenge mazo ba état de droit ayebake AFDC et alliés o ezali reconnu officiellement au vu au sud de tout le monde par rapport à Mibeko ezali ya mwana mboka Modeste sénateur Bahati na minute oyo tina kokeba gauche droite toza na kati ya majorité parlementaire et loko moko ezali impossible te
mais oyo basala qui a FCC cash ezali absoluté. Tout ce qui est relatif pour l'intérêt du peuple congolais. Alors le gouvernement Ekobima, d'abord tant que Ekobima, ezala etsa batu nyonso ensemble. Unité ezala, pop kimia ezala. Pour ce que le gouvernement ezala kimia te moye simba ezate. Faut linga gouvernement Ekobima ezala gouvernement ya kimia. Na kimia na fo FDC ali ezala na kati. Wana place to koyebake mwana mboka Félix Tshisekedi quelles que soient les conditions, bato bazo tia tembe kaza président de la République to mona ki yende mutazo diriger mboka. Alors merci vraiment n'habitez mais c'est papier est-ce que numéro de téléphone ezala non pe pour na mutunyo soza partout dans le monde au pe bazana niveau Europe balingi ba kota vraiment na niveau ya FDC pour émission liboso pe batunaki ce que ezali au PC plus 243 comme ça au bandela ngwata de fapo et ça la bien batutu ba na niveau libanda ba benga bino po bozana contact. Numéro nanga ezali simple 00243 81 520 49 32 soit 00243 89 86 33 197. Ceux qui ont bengi to solo masolo ya 4 combat oyo na bandango depuis nazaki na 16 ans. Tozala ba masasi tozala maboko awa pona mboka oyo na ba marche chrétien baninga bakufa tozali ko continuer bitumba oyo pona mboka na biso. Balinga te mboka na biso ekobonga mutabaki Kongo ekobonga te ye moko ndi akobonga te mais Kongo ekobonga po toza na droit ya ko vivre nzambe atinda biso na mboka oyo pamba te faut tokumisa nzambe wana. Alors merci vraiment Kongo ekobonga ndenge mais c'est Papi Boinombe auti ko clairci biso donc azali vraiment cadre munene na niveau ya FDC oyo pendazo s'occuper na niveau ya Tchangu azali vraiment président oyo asimbi Tchangu. Alors merci vraiment na bandeko tour bolandi biso numéro de téléphone yangwana bobenga monsieur Papi Boinombe boko solane vraiment masolo ya kati ndenge alobi ya FDC vraiment merci vraiment na Pablo Nsita l'économiste merci na Chikito Mushashino merci na Bing Shing merci vraiment na Moro Bombito vraiment botala biso partout dans le monde Bakarsha Sadik merci na Batutu oh vraiment bozora tin kolanda biso Martin Engi vitesse affisée merci ma mission TV Moïse King bye. Ma mission TV, le miroir du monde.